bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bokotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est partout où vous nous suivez, Tozali Bongo, lundi 25 mai 2026, vous allez pour la Naviso, Utankamba, Yerusalem Yasika, Wapepai, Bilenge Mibali, Basi Pe Mibali, Ndenge Tolobi Yango, Baïke Kimbangis, et puis non Kimbangis, Basangani Ebele. Vraiment alors pour célébrer le 110e anniversaire de la naissance de Papa Dialungana Kiamani Salomon. Mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu na maman Marie Milou Chawanga Zitani et dans la foi kimbangiste et puis Azali Bongo Yende Azali Bongo Polo Yesu Naboye na ye ya mibale mwana ya tata Nzambe oyo ayaki dans sa seconde venue alors pona koya ko sikola biso ko purifier biso et puis ko sambisa pe baye oyo balandi ete na pasi oyo amonela biso naboye na ye ya liboso ya solo batata pe banoma lelo ezali bongo mokolo ya ambiance ndenge bozali kotala yango à travers Bilili ambiance ezali tellement totale liboso ya résidence ya tata Mokonzi wabule pe Mokonzi ngomba papa Simon Kimbangu Kiangali kasi sengeli tu eba ete minulu mele 25 mai ezalaka célébrer bongo partout à travers le monde. Au mokolo mwalelo ndenge tozali koloba boye dans différentes entités puis bazali bongo pour célébrer Milulu ya le 25 mai tout en commençant toujours par la marche joyeuse à Oezali bongo coutume Nabiso Bayi Kimbangis. Le département de la presse et information kimbangiste et déployé bongo l'équipe technique pour n'appuyer bongo vraiment Kotel Sabino Nini Mazali bongo koleka en direct de la commune inspirée de Nkamba Nouvelle Jérusalem de Batata Naba Mama ambiance ezali tellement totale tozali na esengo makasi biso na ngambo na biso bozali kolanda bongo papa de Kazi Ngana o azali bongo na elobeli papa Patrick Mokani azali na régie papa Eden Mavandu pe papa Jao Kalala bazali bongo na caméra pona ko lakisa biso na bino ambiance o ezali ko régner bongo na Nkamba Yerusalem Yasekandi encore une fois de plus que Dembele bino joyeux Noël surtout restez toujours connectés sur les ondes de la Presque Nkamba officielle pour ne rien rater.
là on a à cause on a
Thank you.
Nama
Nkamba oye! Muzona kwase ye mwana itata mwanda velela bawonsono tufulukiri kwa kiese ekuma tumweni tata nzambi mumeto meso diambu dia lemba na salamona bankaka zetu yenkulu zetu kansi tata mwanda velela kayiza munkangala kakako wakulumuka yelu yalu lwandi lwa Zulu valweka lo tata nzambi twena kindwadi yesedieto tata mfumo ambanza tata lwengisi tata nsongya nzila yandi twasisu lwa sinzidi mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata mfumo ambanza vwendi yembangi ya kimona meso mumawonsu lo mavyoka nga mukati kwa Yerusalemi tulombele kwa sedi yetu watutela mana betu bana tukuvana kiambote faki bika twakubika nomoko twavana sedito kiambote munkumbwa se mwana itata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela situ lendile kukuvanda sedito situ vyoka kumbote ya nsuka kasilika mbotuzolo bayangoyo bapapa basana musala ebele donc moyen to retenir bango un long moment libanda ezate meme tangu tokotelemisa papa kosepela eza ya mabete me tolekana te tomilakisa baresponsable kimbangisme ye muzona kwase ye mwana ye tata mwanda velela twena kindwadi ye tata nzambi vakati kwa bana babantu chini twasilwa kwa mfumo wetu Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombila nsadisi
impeve ya nongo ya kedika ilemba minsatambula karika banseiko fikambi kwa lifefyo fikunda yambi kindwadi bausi banvisa bausi banzaya bausi bantuma mana beto tubankwa nsambu ekuma diambu disilungana na mubeto kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dikitu kilivo Yerusalemu diamba tata Simoni Kimbangu mwanda fedela nzambi wakulumuka tuka kya kumiyezole mungonda yavwa muvu wafunda limosi kama nana yenunana yensambolia mumumongo wa mbanza mbola yewene yetu kindwadi na tenu mukewunu mumukati kwa Yerusalemi kanoke nenituko yekakayonya na mpeko buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadiyandi inzambi nzambi yatekela kuntwala tata mwanda velela kayenako enzambi nalanda kunimandi mpe kayenako luvuvamu lutotitomba munza tata Simoni Kimbangu ukutuvanalo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana mutavanto uvana kimbote faki Seka oye Nowele 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 Bika twakubikeno moko twavane tata nzambi kembote munkumbwase mwane tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela
voilà. Tuveni kimvovolo kwa bamfumu wa Nkinzi. Na kombo ya tata mwana Mwalimu Musantu. Eseka oye! Eseka oye! Eseka oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Yerusalemi diampa dikundanga tata Nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simo Kimbangu Kyangani mwanda velela. Wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka Simba, Meka, yandi kele, Mukumbwa seye mwanda velela. Nzambi apungu kore pwanga lutambi washiza mutari yembi kuwamba ngombi totuka baketu mundembi bayagala mugisaru kya ndundo mbaka mukamba wakamba makandezi ndinga aku ngombi kozolela mindembo Kimbangu kisina getamba wo mwanga mikandya Nzambi apungu kore pwanga kisina getamba wo mwanga mikandi Nzambi ohanga zulu yeto yebiba byoso mundego tumba byawe ifwaniswa kola kozo kaka akola ngolwa Kimbangwa tata mama tata utyama kuni ulunga mbau Kimbangwa kunda kwako kaga kaga abetu yeyembe akuputu kutotukala ngala ngomu munzira tomuwani betu yeyembe kuputu kutotukala ngomu munzira tomuwanya Nowele Papa Simo Kimbangu Kyangani na Amerika Nzambi azalaka te, na Europe Nzambi azalaka te, na Asie Nzambi azalaka te, na Australie Nzambi azalaka te. Nzambi ozali yo moko na Afrika awa yo muto sala mokili na yo. Yo muto salaka biso batu na image pe ressemblance na yo. Awa na Nkamba. Papa oyo batu amayele eseka batu bayekoli ba scientifique. Papa batu na tembe. Il faut tokumisa yo bayebete ata batangi bazana ba diplome ba niveau nyonso me Nzambe o bango bazako kanisa Nzambe wana te. Nzambe oyo lobaki tosala mutu na image pe ressemblance na biso akoka na lokola biso Nzambe ango bongala meso bakaga batutedi agifinda paka ze mudiaka agifinda paka ze mudiaka abifinda paka ze mudiaka Nzambe bongala meso tata mama utyama kuni papa limbisa biso papa bana na yo toye tozane sengo biso toza bana mapamboli lelo polo komonete nkolo Yesu azalaki na bayuda tango tindaki ye abotamaki kuna ye moko na mama Maria oyo pesaki ye kuna na tata Joseph me yo tata na ye otikalaki na yo na lola lelo biso toza na mapambo mpona nini kimbangiso ye toye komona nkolo Yesu na misu na tata na ye Papa Simo Kimbangu Kyangani bongela meso
tala nkolo yisu ndenge avandi tala tata na ye ndenge avandi eseko te mokili bakotia tembe pamba te mokili ekomi na molili tu makambo ya mabe oyo ekotili biso magie ndoki kisi makambo nyonso ya loge elongoli biso mayele yango wana papa merci na ndenge yo oye kolongola biso na bowumbu wana ya boyinga ya kozanga koyeba ndenge olobe te molimo mosantu akozala na bino bokozala na ye bokoyeba ye biso tozali na yo toyebi bino limbisa biso papa na mokolo ya lelo ya Noel limbisa bana na yo baenseignant baprofesseur bato nyonso mabe etondi na biso ebele na kati na bisaleli na biso na kati na etamboleli na biso limbisa biso papa pe limbisa lingomba na yo lelo 26 na 2026 oyo tokomi limbisa lingomba na yo papa na 105 ans oyo tozali limbisa biso longola biso boyinga longola biso bipoti na misu po toyeba yo malamu toyokela yo totinda belo tosalela yo pe longola misala yo wana nyonso ya butu papa yo nde oza na nguya ni ata frère sika wana papa misala wana nyonso elungwa po bunzambe na yo ekota kati na biso po mutu mosusu akolongola biso yango te biso na biso papa simoki mbangu yangali nzambe na biso nzambe ya bakoko na biso nzambe osalaki na tango wana osalaki mokili ya liboso osalaki afrique oyo osalaki Europe ezalaki te Asie ezalaki te Océanie ezalaki te plus de 100 milliards ya bato bondo bazalaki mundele azalaki te me ntango obomi bakoko na biso na mai après de lige nde oyo kobimisa mokili na yo Europe tout ça yo nde moto opanzaki bato olongoli biso awa na Afrique omembi biso kuna na mokili ya mindele kuna na Babylone kuna oke opanzi ndambo ya bato bakei na Europe mosusu bakei na Australie bamosusu batikali na Asie ekozongisa biso ntango oya kozongisa Nimrod oya kozongisa na Mbanza Congo kuna na Kulumbini ntango tokomaki na Tsadia na tsali kuna esika toyembaki nzembo tangu wana abetu yeyembe akuputukuto tukalangala ngongo munchira tomu wani abetu yeyembe kuputukuto tukalangala ngongo munchira tomu wani nzambe bongele meso ba intellectuel mutu akosa bino te na baetude na bino boyekoli na makambo bakotisaki ya lukuta mpo kobungisa histoire na biso nzambe mususu azate awa na 2026 oyo boye na Noel bomoni nzambe bozongela lisusu misala na bino ya butu te misala na bino ya butu bolongola yango biso nyonso tokota misala ya moi toyokamela ngongo kaka moko nkamba nani nzambe nani papa simoki mbangu kyanga alobi nini bakonseiller direct balobi nini batindi biso nini tosala nini biso nyonso bitumba ya koloba baza kokatela biso bikateli pamba te nkamba mbongo na bango boye yo soki otongi nkamba te okotonga susu mboka ya koko na yo nani soki yo yawa na makolo ya papa simoki mbangu kyangani na bakonseye na direct na ye nzambe avandi awa okokende su na mboka nini yango wana papa nkamba eza ya lelo te bamosusu baza kokanisa nkambo oyo eza ya lelo wuta bakoko na biso osalaki biso awa Adam na Eve wuta kuna ozongisa bakoko na biso bayaki kozonga na Kulumbimbi oyebisaki bango nazongi na mboka na ngai bakoko batunaki yo mboka na yo wapi mboka na ngai na nkamba bosalaki contrat yango wana mukamba wokamba makanda yezindinga nkamba bogele meso tata nzambi nkolo yisu bongele meso tata nzambi nkolo yisu bongele meso Noele papa toke musika te ba difficulté ezali na bekol bongisi la biso papa kuna na leta bongisa institut supérieur bongisa université bongisa institut
ba école privée bongisa, ba école de métier bongisa, mokili oyo ezali ya yo. Eloko tosengi yo papa biso na mokolo mwa lelo ya Noël ya mbotama ya mwana na yo, lokola bovandi wana na mwana na yo de sengo toza nango, papa limbisa biso masumu, bongisa musala, bongisa lingomba na yo, longola batu ya mabe wa mitema mabe bazali ko bebisa balingi lingombo ekufa lelo lobi musika, lingombo ekokufa te po eza ya yo nzambe, yo moko nzambo za na biso, bangonde bakobunga. Bongisa biso, pamula biso, na kombo ya tata mwana molimo musantu. Noele! Merci kaka, kunda kwako kaka. Kunda kwako kaka, nzambe pungu, topesi maloba na technicien ya musala coordinateur. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo musantu. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Église universelle. Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Papa Simon Kimbangu Kangani oye! Papa Simon Kimbangu Kangani Mandamela Wazola Wale Mizola Kaka ye kaka Yani kaka Yani kaka Yani kaka Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata Mandamela Eseka oye! Eseka oye! Eseka oye! Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kangani aya motopesi matoni mingi ndenge obateli biso depuis le 25 mai 2025 okomisi biso na mokolo ya lelo le 25 mai 2026 limbisa mabunga ya biso limbisa biso bana yo ya eseka mubu oyo ya 2025 toleka wana pasi ba difficulté ya ndenge na ndenge ozali koyoka na mokili na yo kuna este bitumba ezali kuna na mitwa banakatanga bitumba ezali kuna na Kinshasa plateau bamobondo bazali bazoko déranger fonctionnement ya l'école malari ya ndenge na ndenge ekoti na mboka kuna na Ituri ebola ekoti kuna bana yo mingi bakanisaki baya kofete na yo elongo memoye baya ezali te bakangami mpona ntina ya maladi tozali mpe na badifficulté ndenge na ndenge na kati na eseka impayema ya basalaire ezali mingi bansena mingi omona 3 mois 2 mois 4 mois bazali kofutama te lifuti na biso mpe papa ezali moke yo moko papa bongisa biso na maemanso wana biso bana eseka malgré ba difficulté papa tomati na mboka bule pona kopesa maboko ya butonga yo leseleme toye maboko pamba te toye na kadofa na biso tracteur toye nango po toyebi ke ozali na projet to na tobokola nzale ezali koya na mokili yango wana bana yo bakalisi ke il faut toya na engin ya tracteur po esunga lingomba na projet na yo papa ya tolo na tobokola tozali pe déterminé ya kobana misala ya école moderne na kilo oyo pesa biso instruction tolingi ke avant tobima papa otya libanga toya kobana misala na juin juillet oyo ya école moderne na kilo kuna papa toza na mingi ya koloba te bongisa biso pambola bana na yo po tosalela yo tosukisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santu amen.
munkumbwa se ye mwana velela papa beto bana bankamba tuiziti bonso buno tuwani na program katuvila kanaka yoko unu ilumbu tuiziti muna lumbu kiki ginene kya luwurtu kulwa sejetu papa mambo matatu fioti mezidi yetu tuzilomba kwa belu batatu banlongo diamu dentete tuzilomba ngolo zampa kadi tata de lunga na yanvo konso mundu vo sadidi kafuti kuzabaga yaka kafuza tambula ngolo zampa zina kafuti yantikele yaka sadila dina tuzidi papa to tambula ngolo zampa zina tufuti continue mu kisalo janzole tuizidi yemalonga mampavala tuzitambula dia kwa moyo kwa belo batatu balongo paso vodia kuna kwa kutusigilisa muna mioyo meto kadi kuku kuna izinga kya moyo dia ntatu dia ambu dia vimpi papa nitu ya vimpi salanga ya kimbevu kwa isalako bwetu fitisada salu kia kupapa bana babingi kabezi liko baudileka muda simfulu bana muda zitretema muda bimbevu bwetu sadila salu papa utubanje la papa difficulté za moral ngemusizezo mbakulu ya mpasi ngatula kote msatu musala kanti utalana ubakilanga koko kukufi una papa utuana vimpi bana babingu bakondo vimpi bente tuizili katole mpe vimpi bimbevo bya mantela bila kadi yetu papa lukutubanjila mulungu kiki akinene kya kinzi watata dalungana papa katole kibeni mama mingi ko ndombo zitu kwa betu ba wonso tuizidi muntu ye muntu muyawula kena buna papa banjila bobole mono kuiza pasifo wakutusajisila yebeto tuizidi ye baba le mono kuiza mumanisa papa nkanda nzambi anvo ulomba uvewa udoda uzilwa uvava usolla ulomba le mitambula ndomba zambi kansi kanele ndomba zito zambi ngeo kito yake ambisi kia mote kitu la ndomba zito zambote pasito baka lusalusu kobele batatu balongo mkumbwa se mwana ye mwana vile amen na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo ngai nazali ko représenter ba institut supérieur kimbangiste na kanisi na discours oyo eleki awa bandeko balobi emonanaki ete tobandaki na bekole ya se bekole primaire bekole secondaire lelo tozali na ba institut supérieur pe ba université nde bomoni biso toye na ntina ya ba institut supérieur kimbangiste nakoloba phrase moko balobaka na français et que la science est forte mais Dieu est au-dessus de tout. La science est forte mais Dieu est au-dessus de tout. Papa ozali nzambe. Depuis l'an 2018 yo a créé ba institut supérieur. Mais ba institut supérieur zali ko souffrir. Alors qu'on souffrir à outrance. Pona nini bazangi ba document juridique. Tozangi ba arrêté de fonctionnement. Tosali ba démarche nyonso na ndenge si esengeli. Ba sapatu na biso papa esili ba talon. Kende zonga, kende zonga, kende zonga. Tokangisi mongo, bopesa biso autant. 18 900 $, presque 19 000 $. Et koti na monoko ya nguma. Pe barete yango, tozu yango te. Donc, ba institut supérieur na yo, ezali ko travailler bongo, et kozala na valeur te liboso ya l'État, pe liboso ya batu mususu. Toyebi ke tozali une confession religieuse. Mais na kati ya fonctionnement ya ba institut supérieur to ba université, tozali na bangoma mususu lokola ba catholique, ba protestant pe bandeko mususu. Soki bango bazali na ba document nyoso o esengeli, bako banda komona toujours au-dessus na biso. Yango nde toye. Nazali na délégation mobimba ezali sima na ngai.
directeurs généraux, secrétaires généraux, tous les membres des comités de gestion, bangoni so balobi to kende ko lela epai ya papa. Papa a fongola nzela pour te bensitu oyo soki ezui mikanda ezali honneur d'abord ya papa Simon Kimbangu pe honneur ya Lingomba Mobimba ya Kimbangiste. Biso tozali basali, simple instrument, mais le promoteur, l'inspirateur et celui qui détient la force et la puissance, c'est vous. Yangwana ndetu ye kolela nantinete makambo nyoso oyo esengeli pasi na biso papa bongisa yango potango tokozonga na Kinshasa tomona na valeur liboso ya l'État pe liboso ya mokili na nkombo na tata mwana pe tata molimo santo amen. Mwana nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata Simon Kimbangu Kyangani beto mpangiza kuza 3 secteurs tuizidi mvovo wa fioti mayini makele yeto kanchi bambuta bawo vonza uyokele di medi mani sinchiza ncha yokali akako kanchi muna songa vo raga tonina tuna kanifindinga kanifia fioti funa tukuana papa mokuma kankangu wa 3 secteurs papa diantete widi kuno kwa bana mankamba volomba siwa vewa volomba limitambula ndomba za kuzambi kanchi papa nge ukitulanga chambi se kya mbote talankan wa secteur tuzadidia tutombokele mumbuka wonu chalu utuku tuishi mna kulusani sa kanchi papa mamige mena yote mtakututokanisa mena tuwage mpasi tukandia tuzabi tukibeni sa tumakututoka sa tukapentantu sa tumakututoka sa kanchi wonu mulu mchalu utuku tuishi vameso mangeye mena kuzalomba yedila mpacho kutubanzila banzila nkangwa tuwa secteur banzila kuna enseignement banzila bala bankamba banzila pelibuni ya vimba vondo longi la tu profiter mwana sana kwa nkangu mwana nkanda nzambi nge ututela ngavo soti yo lingi ngai to sama la kona ngai ya mwana mukolo malelo mwa le 25 mai to sengi na moko wazaliawa to zali nzeleneke na bozongi na biso bipai tozali tozalaka totosa malako ya papa Simon Kimbangu Kyangani siko papa ngeyo tuwana nzo twatunga kanchi mukumaki ya mpasi ti wunu tutateti bila kaka kanchi nsatu zetu zinavo watu sakumuna watu zibulila moko pasi saluki na twasalake muntangu ya nkufi idina mpe tulombele kwa nkawa wonso watu wasele tunaraga beto ba wonso zimbangi muna tukwenda tutelama pasi vosale koko salake muntangu ya nkufi kadi yani vovonzolele lunda nsiko nyame sadila mpe ndombolo zami muna mane mana mutilomba papa kwa ngeye pasi wakutubanzi la mulumbo cha wunu cha le 25 mai tuka wunu kwa elenvu muna nkumbwa seye mwane mwanda vela tufokole Tata mwana pe tata molimo santo merci papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge bosenye na liluba na mokolo ya lelo 110 ans ya papa dia lungana ayebisaka nga yango en 1990 ete kuna tozo kokende mokili ekotuna yo ngai Kyangani nini na salaki na mokili maloba papa Mfwambanza na nzete ya manga esika basoda bavandaka ezalaka le 20 octobre 1990 papa ngana ina nkamba na 1975 na 1983 nakoyekola musala na mbanzango ya couture na 1987 nakoyekusa fanfare na Kikonka nayekotona papa Mfwambanza lobi non kende koyekusa fanfare wana pamba te na disika lukaya mungongo ya tata nanga ezali te
kende ota mungongo ya tata na ngai. Mungongo bango bazoyoka mingi na Lukaya ezali mungongo ya katolika. Yango na lingi mungongo ya tata na nga ekota na Lukaya. Recruter moto nyonso ezala bomeli diamba masanga recruter ye. Sima na ngo bongo bakoyamba bango bakoma bandimi. Yango nasalelaka. En 1988, toye na fête ya Noël au bano fêté na mois de décembre. Tangu na ye esengela kina zonga. Nzoka nde moko nzinga asombaka machine atie na ndako. Ayebsinga okozonga soso mbanza kikonka te. Banda kotonga na ndako. Na bandi kotonga na ndako. Tito kote na période de 5 mois. Banoko nzinga na papa d'engenda ba après 5 mois bazongi Kinshasa. Papa d'engenda zongi awa yosala 3 mois. Tant que koma na 1990 na epsinoko angai na zongi kosala na mbanza ngungu. Noko alobi ngana bimsaka bato na nkamba te. Kendo osolo na papa ya longwana ye muta ko libérer yo. Ndena yaka na 1990 wana le 20 octobre 1990 na 14 heures na kuta papa Fombaza na kiti ya mukusi ya libaya atuni toko nchansangu sina yako ngabi papa neko senga nzela pona kende mbanzangu ngabite musala ni ngono sala musala kutir abinga ipe na yekola musala ya kutir kasi na sengi na yo ngamona oyiba mukolo nini oyo ngai nako libere yo ndena zonga kana ndako tana kena ndako 2 jours après atene moto na ye abina teyo na maison de couture na ngai keni papa Séraphin akoma kombo na yo na kipa papa Séraphin akomi kombo ndena yaka na koti na maison de couture aye bisinga yike ngana yekola couture en 1931 na mbanza ngungu marge mama mwela bengi saka ngai alobi na ngake yo bako benga yo so bako yekola musala te okokutanga pete kasi na tina wana na fongola maison de couture nde simani kolo ayaki ko fongola pe coupe couture oyo mama mukobo wa banda ko diriger. Voilà message na ayaki nango papa ya koloba ke papa dia lunga na nkolo Yesu ayeba couture. Couture esenga ka mathématique qui veut dire azaki mayele. Ba couturier oye. Ba couturier oye. Ba couturier oye. Mosala papa dia lunga na nkolo Yesu asalaka. Na 1995 abengaka na ndako apesenga mbote. Tango apesenga mbote na moni makila na loboko. Na lobi papa ozoki. Habité na zoki te ezali bisika oyo babetenga basete. Na 95 abi na zoki te alakisi ngai bapota ya basete en 1995 na mandako wana. Ache pantalo boye. Abendi pantalo moni makolo nanga moni awo. Maizo bimao. Esika babetanga basete na sisi bongo na komba tata mwana tata mulimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe mulimo mosantu Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Tochaka loboko likolo pona lokumu ya nzambe to bandeli. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani. Mwanda felela. Wale mbisola. Yandikaka Apaki oye. Apaki oye. Apaki oye. Fondation de l'église.
na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe ya bule tata molimo mosantu biso bana na yo batata mokili mobimba toye lisusu liboso na yo na mokolo elo ya mbotama ya kolo na biso Yesu Kristo 105e année ya oyo mbula ya esengo mbula ya kimia mbula ya mapamboli nde biso batata toye liboso na yo pamba te pai na yo nzambe azali kozalaka te papa biso fete na biso nde kopesa biso le 20 mai tozalaki awa na carnaval tolagisaki cadeau phare oyo tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani osengaka biso po ezalaki na mwa retard na nzela tolagisaka photo mais photo wana lelo ezokoma réalité ya toye papa kosunzula cadeau phare oyo osengaki biso yango eza nini papa molimo mosantu eza camion Sterne marque Chacam 340 eza na capacité ya 20 000 litres deza camion Sterne ya mai po ete sunga Yerusalemi papa kilométrage na yango eza 00 donc ya sika chauffeur ya yamba ye nango eza nde papa Mbumba donc ce kilométrage ko bouger muke le baka ndenge lowe kona na Tract Afrique etamboli tile komi awa do papa biso batata mokili mobimba toyeli yo camion Sterne osengi biso ya sika yango nde maloba na biso kasi papa tango nyonso tokoloba ete biso lobiko na biso nyonso ya biso eza epai na yo soko lobi lelo bano papa nde kimia koyelaka biso ya wana mokolo malelo ya mbotama ya nkolo na biso Yesu Kristo tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani tikete nkolo na biso abotama na mitema ya batata nyonso bisika tozali pamba te biso nde ba responsable biso nde fondation susi na yo papa pona biso toyebi yango pamba te tobebisaka kasi lokola na bunzambe na yo na 5e année ya lingomba papa olimbisi biso pe ozongisula motema na yo elelo pe mbotama ya Yesu Kristo papa tikete obotama libela na mitema na biso opesa biso kimia misala ezali te papa fungola misala chômage eleki makasi natina chômage mingi bakokota ba demande tako kende kuna bakoloba na ye oza na loge nini lokola biso papa tokotaka ba loge te toyebi makambo wana te biso toyebi yo tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani kasi bana no mingi papa natina ya kozanga natina pasi tako kende kuna akoti loge akebunga kasi papa biso toza sima na yo yana mokolo malelo papa pambola batata ya mokili mobimba pambola biso nyonso biso ba responsable pamba te ba mamba ndeko mingi metango papa esengeli biso batata to soit charge na biso bandako ndeko tokene musika te liloba toaki nango na mokolo malelo yango wana papa so tango ekoki yo moko papa kobenga mutuka na yo ekoma liboso na yo po tomona pe mokili mobimba emona na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu amen. Imbangisme oye! Oye! Eseka oye! Oye! Banankamba oye! Oye! Bakuturie oye! Oye! Ba institut supérieur oye! Oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu Yawe mokeli olandi nyonso yo ozali mokeli biso tozali bikelamu lelo tokoki koloba ke lokola totangi tozali mayele me tozali mayele te pamba te nanu biso totanga te yo osi oyeba manso yo tata molimo santu ozali capable ya korendre biso inutile c'est-à-dire mwa nyonso oyo bamosusu tokendeki kovandela soki 10 ans soki 15 ans soki 40 ans sur les bas de l'école en un clin d'œil
moto abandi kobosana meme na ndenge ya kokoma kombo na ye mais azalaki un haut cadre yango wana tika ete okumisama na yo pamba te ozali nzambe ya banzambe malgré mokili bazali koyeba te milakisa papa pasi ekoti mingi sunga bana na yo kala te tozali kokota na ba examen ya ndenge na ndenge ya ba fin de cycle tokendaka kokutana na ba école mosusu e biso ba école na biso tozalaka toujours sous-estimé kasi papa mayepe bamonaka à travers les écoles kimbangistes bango moko bayebi yango elakisi ke ya solo biso tovandi elongo na nzambe bongisela biso osi opesa nzembo bakoreki batu bayembaka yango mokili ekosutuka ekokamwa ke yokaka wana oyo bamonaka mutu ya pamba okolakisa bwanya na nguya na yo papa yesa tango mokuse po ete mokili bayeba yo bandima yo basanjola yo pamba te yo nde tata ya batata nzambe mosusu likolo na yo pe nsima na yo azali te tango yefwene tata mwanda velela wabakafulu wasikidikisa bana bako Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Eseka oye! Eseka oye! Eseka oye! Eului! Emazi! Nulakue! Yamana! Esagobi esagote! Qui se robe qui se couille Tsai moga tsai couille Noele 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 Tuzara isengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre likablo munene oyo toza nango koloso koyana ye liboso alobi nga nazongi nake kobongisela bino esika epai ya tata bakiti ezali ebele na place bokovanda yango tosalaka makasi moto na moto alonga kolo tiki mokili
que kovanda na kichwa na bongo bongo te. Kasi la promesse lobi na kozonga lisusu. Azonga te. Kono Yesu alobi na tata Simon Kimbangu bato baza ya kolemba balembi nanga balembi kende otelemisa bango na 1910 d'étoile ememaka bokonzi eye kotelema na mbanzo awa na Kongo. Sika wana siko balobi bokonzi ezali koya wana papa Kimbangu wana 1914 papa Kisolokele abotami 1916 papa Mfuma Mbanza abotami 1918 papa Nyangenda abotami. Tomoni ba musala ba wasali mokili. Yimo kokolo Yesu amilagisi. Okolo torobake papa Fumuisu akozonga eloko ilaksike akozonga balami bale papa Nyangenda rokoki na biso. Kolo Yesu si azonga azanga na biso ntango nyonso. Alors la Bible bango basalaki Bible makambo mosusu babosanaki na mosusu babebisaki totala ye moko papa Mfuma Mbanza awa atikalaki ye moko ezalaki mokolo na ye alobaki Noël le 25 mai. Oui, à Botama, Noël, ça, non. Puis Somios, Noël. Donc, c'est que, même mère le baranini. Voilà. C'est que tu dis que il y a mais Noël. Ndenge aloboki lelo kozonga abalokoya kozwa moko akende kovanda kitu wana na likolo. Eske biso tokovanda na kitu wana tovanda te? Pula ni tovanda na kitu wana? Yango batikaki bolongo mibeko pe misala. Noël elakisi ke mulato ya sika oyakala tosala nini tobwaka yango bilamba ya sika tolata ya kala tobwaka nga natelemeli wana na sisi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa. Ndenge opesi biso nzela kokomplete ndenge olobeli yango ye moko papa Nyangenda alobelaka likambo yango boyeyi ya nkolo Yesu na mbala mibale na date oyo tozali kofete lelo ya le 25 mai pe message ya papa Nyangenda oyo ya le 25 mai lelo oyo soki na tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani
apesa yango na biso baenseignant to na enseignement. Donc ndenge bauti kotangela biso awa esika bana nkamba oyo totangeli na nkamba mpe bainstitut supérieur na biso mpe 3 secteurs, surtout 3 secteurs toza na ngambo munene pamba te lelo nkamba ekomi ville sainte kasi banda 1921 ye moko Papa Simon Kimbangu akokisa les 3 secteurs ete etalama na nkamba na ntina wana ete ye abandi mosala na ye na secteur Antimanti Gombe Matadi po na tango wana na Gombe Matadi bato basosolaka ya liboso ete tata Molimo Mosantu Papa Simon Kimbangu talinde Gombe Matadi kuna pe monanaki ete ye aza kolakisa makambo na ye tata Molimo Mosantu wala mutokanga ye to boma musala wana po eyebana lisusu te wana ngambo Gombe Matadi amema pe na Lunzadi kuna nde akendaki kofanda 5 mois pana kote nzembo toyebi yango malamu oyo jejeki ayembaka mingi ete lusamuna ezunga bikaju etele entuma mvuluzi. Donc tozana likambo wana yango lelo ekomi ville sainte biso 3 secteurs toza quand même na raison ya ko réclamer pe po kolobela likambo wana pe sika tokoyoka maloba na biso Papa Mfumalongo ndenge papa alobeli yango ya Papa Diangenda. Tout d'abord alobelaki na bozongi ya mbala mibale ya nkolo Yesu awa na mokili pe deuxième volet tokoyoka maloba ya Papa Mfumalongo Papa Diangenda kuntima na tuna ya biso ba ESK na ba institut supérieur oyo ezali la kati na Lingomba yango tokobanda nanu ya likambo oyo Papa Diangenda ya Noël tosengi ya bato ya presse pwete bapesa biso lelo Papa Diangenda. Zambe ya bongo lelongi na ye epai na biso tikana kamata ekekoyo na koka ko sambela yango ekomi nzambe na ngai te wana biso te lelo ozaliawa lobi oki mutu abimbi kuna yompe okei kuna iyo mutu zana fungula mutu mwindu akomwana bolame na ye epai na biso lokola balobi sika wasolo tomoni ete bokenda kati na mokili mobimba pamba te tomoni nde na bokote be na ndako nzambe oyo bato wana na yibite madame vakaroko na mputu kulu bali kamba mabene nguma na biso te madame mobimba sika kuna na robe bali nyiri susu te nde yo kubebe sabato ndio te malamu nde na luba solo ngana kaenda kina nkaba bini bolobaka bato wana bazane lokote na moni nzambe kuna na nbuka na bango toka enda gaga na ngumba wana oya biso to cheka yango ezali kampamba toka enda kuna sokoto lingi to mona na yeso toka na nkamba iyo zazala kana ndako wana ete pamba ta lubi ai yo ke ko kodre ngumba bato mwidu yo zali zoba mutu amayele boye lubi muninga kenda ka kuna bongo soko kufinga ngai edi kambote me malamu nde omona me soko monite okokundima te kuna na Rome bakamati we basava bakamati ye bakekutu ndingi ni omoni ni kuna ndo yamula mambo ngile bwana kuna nsiyine tasia gutukila mona ngile zetu somona nsiyine ndemolo zaba orke sakana tukuba sakana nanga orke mama kwa bao mena yisu kuna kakala Saint Esprit mona kibene mona ngele kumona ndako totunga kina 1961 ndako adiboso to cheke na mbuko ya Yerusalemi pate to ke president ko yawa
malamu tito bongo sandako yango wana tutunga kama mwanda kwana sika waba mundele bakulungwa mukili mobimba bazala ba mundele bazala batu mwindu bazala batu jaune bazala batu rouge bakuyawa pambate ezali Carrefour pate mukili mobimba moyawa na mbuko hiyo oyo intermédiaire monene muntu monene ayakiawa envoyé spécial ayawa eh bien médicament nini envoyé spécial à lui bini boyibite dikambo izali awa nakati na Zaire oh ekasi balubi koti na batoyi pe na batu minene wana eleki pe na yango ole basosola même na dikambo nini wana izali na biso awa nakati na Zaire soko balukaka yango solo nde to sito monde déjà polele nde basiba abo tozala kaka batu boye royaume tata Nzambe batata Abraham na bambuta monte Moïse te bakomi na nkolo Yesu royaume ya nkolo Yesu banda yomoko te na tango ba apotre na baoyi ba mimi ni biso mukana batata Nzambe royaume ya limu santu ezali 3e république ayi adibika kuseka di pesa kuseka ndenge ndi kimbagisi oye ekumi mpasi ekumi mindondo aye moyete kuna moyete ezali tango na ye 3e république oyo yango wana awana mukile 3e république de la passe tolubila makambo mazairi pambate awane bobandele suka na likambo izali wapi awa yezo kusangisa biso yezo azalaka na likolo azalaka na se azalaka na banana azalaka na putu na Amerika esika ni toyibi te tokotala kaka likambo yango toketisa mitima totambola na bolingo totambola na misala totambola na mibeko yezo butamaka na le 25 décembre toyibi na lute takulubana mimi mukolo yezo butamaka kwana ezalaka likambo ya secret tokulubaga yango te kasi beto fetaki na le 25 décembre pendaki awa mukolo wa misatu 25 décembre kyonso tututiliso tuku oye sengwana Noël tuti ba Noël na biso bana tobutami toujours Noël kasi tokoyiba mukolo Yesu abutamaka na kupesa binu yango soko bolingi na binu bote kambote yango izale kaka na kati yango izale kaka na kati mukana matata Nzambe me tokoyiba ka yango te Kimbangizi moye tolandi jo tolandi te mato yokite woteme bombi te papa funga longo papa liangela lobi nini papa de la ville papa liangela lobi nini pona Noël na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu merci nkolo kopesa biso maloba papa mfuma ndongo papa diengenda kontima Nzambe Molimo Santu alobi boye pona Noël to fetaka na biso ba Noël ya le 25 décembre Noël kasi mokolo ezali na koya koyebisa bino date oyo nkolo Yesu abotama Yesu azalaka na biso azali na biso mokolo ezali na koya koyebisa bino mokolo oyo ye abotama
de mokolo yango ye moko kolo ya likambo abelelaka na mbala ya yambo awa kaka na Colline Sainte. Noël na le 25 mai ezalaka na 2000 ans. Kimbangizi moye. Tozwi te. Tokobosa na lisusu te, Bon. Tolanda sikoyo maloba papa Diengenda na tina na biso ya enseignement. Nyonso si ayebisaka biso. Presse. Ces écoles, beaucoup qui m'ont traité d'un aventurier, beaucoup qui m'ont traité de fou, parce que j'allais m'engager à une voie qui était la plus épineuse. Mais Dieu l'a aidé. Quand j'ai sollicité papa dit, mon fils, allez-y, vous ne devez pas rester inactif. Et je suis parti, nous sommes partis de zéro, et aujourd'hui, je suis fier quand je vois tous les enfants qui ont étudié chez nous, et qui ont terminé leurs études, soit en Europe, et qu'ils ont terminé leur université, soit ici, au campus de Kinshasa, soit à Lubumbashi, soit à Kisangani. Aujourd'hui, nous ne sommes plus pauvres comme nous l'étions hier, malgré que nous avons encore beaucoup de vides. Malgré que nous avons encore beaucoup de lacunes, mais je n'en envie à personne. Je suis fier de moi-même et je voudrais tout combler nous-mêmes sans le concours de tous. Alors, tous ceux qui sont enseignants chez nous, je pense que vous êtes censés de comprendre nos problèmes. Nous sommes partis de zéro et nous n'avons pas de vaches mères. Si nous avions des vaches mères, nous demandons de l'argent à l'étranger, on nous envoie des millions. Tandis que chez nous, nous n'avons personne en Europe. À l'étranger, nous devons tout faire nous-mêmes. Même si nos bâtiments semblent tomber en ruine, je ne suis pas honteux. Parce que nous sommes partis de zéro. Et aujourd'hui, quand j'ai lu un peu le rapport du citoyen coordinateur national pour me donner un peu le nombre d'écoles, le nombre d'élèves que nous avons dans tous les aïeux, eh bien je suis fier. Je suis fier. Nous n'avons pas eu de vache mère, c'est-à-dire les gens qui peuvent nous donner de l'argent pour essayer de nous développer davantage. Notre argent, nous le puisons chez nos fidèles. Nos chrétiens font des efforts de géants, comme à Kinshasa. En tout cas, Kinshasa, personne ne peut se moquer de nous. Parce que nous avons construit des buildings, nous avons construit des maisons qui sont très viables. Les gens, pour dire encore, oh voilà ces gens-là, ah, voilà ces aventuriers-là. Je pense qu'on nous traitera plus des aventuriers. Et ici, à Banamba. Mes chers amis, puisque nous ne recevons des directives nulle part autre qu'aux Zaïre, inutile d'aller, quand vous voyez les autres, il faut soit commettre des bêtises et vous autres vous suivez. Non! Vous êtes totalement vous-même. Vous n'avez pas à demander le concours de n'importe qui. Que personne ne vienne essayer de vous séduire pour que vous puissiez copier bêtement ce que les autres font. Vous rentrez en grève, par exemple, parce que vous êtes mal payé. N'oubliez pas que depuis 60, il y a des écoles qui ne sont pas encore été subsidiées. Mais ces enseignants donnent cours parce qu'ils sont conscients de la mission qui est la leur, parce qu'ils doivent éduquer leurs propres enfants, même si vous n'êtes pas encore père. Mais quand vous êtes un enseignant, vous êtes le père de tous ces élèves-là. Donc, si vous entrez en grève pendant 2 jours, 3 jours, bon, ces enfants auront de la pile. Mais au détriment de qui? Au détriment de qui? Mais c'est à votre propre détriment. Les gens se moqueront plus tard de vous. Mais c'est parce que vous n'avez pas pris conscience de votre mission. Parce que nous autres, Kimbangis, nous sommes partis des zéros. Kimbangis Oye. Kimbangis Oye. Les chrétiens, vous ne devez pas commettre de bêtises.
Je vous donne ce conseil. Partout où je suis passé, et je te fais apprendre comment nos enseignants se comportent. Dernièrement, quand nous étions à Kindu, c'était la même chose quand j'ai demandé à votre coordinateur sous-régional et le coordinateur régional. Et puis le conseiller sous-régional qui est là, il était content de voir que les enseignants ne se mêlent pas aux bêtises. Je vous demanderai d'être correct dans ce que vous faites. Quand vous êtes responsable, n'utilisez jamais les biens appartenant à l'État. Vous allez vous être contre sa volonté. Parce que moi, j'ai travaillé longtemps à l'État. L'État colonial m'avait utilisé comme son instrument. De 1943 que j'avais terminé mes études, immédiatement je suis rentré en fonction jusqu'à le 20 mai 1959, le jour où j'avais terminé ma prison. Donc, tous ceux qui sont responsables, en commençant par le coordinateur régional lui-même et les coordinateurs sous-régionaux, les directeurs, les préfets, même les enseignants, nous ne pouvons pas nous approprier les biens appartenant à autrui. C'est-à-dire, quand l'État met à notre disposition 10 aïrs pour payer un tel enseignant, remettez les 10 aïrs. Inutile de vous faire corrompre ou bien pour procéder au recrutement des enfants. Vous devez demander quelque chose à ces enfants pour qu'ils soient acceptés. Non, c'est une injustice. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes chrétiens. Nous sommes zaïrois, nous sommes africains, nous n'avons pas de vache-mère, nous devons faire tout nous-mêmes et par conséquent, nous devons nous comporter chrétiennement. C'est l'image que j'entends de temps en temps. Hein? L'église, c'est l'église, enseignement, c'est l'enseignement. C'est un langage que j'ai détruit. Je ne peux pas accepter ça. L'église, c'est l'église, enseignement, c'est l'enseignement. Non, 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 non. C'est grâce à l'église que l'enseignement existe. Je ne voudrais pas entendre ce langage obscur. L'enseignement, c'est l'enseignement, l'église, c'est l'église. Non, nous ne pouvons pas dire ça. L'enseignement, c'est une branche de l'église. C'est grâce à l'église que l'enseignement existe. Donc, à tous nos enseignants, soyez corrects. Soyez très simples. Soyez justes. Et surtout, ne vous appropriez pas les biens appartenant à l'État. C'est-à-dire ce que je prenne, ces séances pour mon usage personnel. Non, 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 non. Ne le faites pas. Eseka oye. Tolandi jo tolandi te. Tolandi malamu ha? Papa Simon Kimbangu Kyangani tango nyonso maloba na ye ete kolo Yesu asalaki ndenge tata na ye tata Nzambe asalaki kotinda ye. Papa Simon Kimbangu aboyei na ye akoki kosala likambo te soki atindami te epai ya nkolo Yesu. Tolandi sika oyo na ntina na enseignement tango na 1960 pakalasi efongwami découragé mezalaki na papa Mfumu Ndongo. Papa diangenda kontima kasi namda pesaki ebokasi tata na ye eloba mi malamu yango pe ye Papa Simon Kimbangu Kyangani azali kosala koki kosala likambo te soki batata na ye batundi ete banda papa kisolokele papa de alunga na pe papa de angenda kontima e biso pe ba conseiller to kosala likambo te soki ya tindi biso te koloba ete soki tolandi malako nyonso wana ndenge batata batikeli biso ndenge ye moko Papa Simon Kimbangu Kyangani alobeli yango ete na kati na bolingo mibeko pe misala soki toyokili ndenge wana te ndenge ye moko Papa Mfumu Mbanza Papa de Alungana Kyangani alobaki ete mpasi na biso ekosila te
mpo na ngai nasilisi boye kombo Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Merci tolandi maloba ya papa Fumalongo bambuta nyonso baleki awa tolandi bango eseka oye mpona mosala bayeli biso tracteur wapi yango obungisi yango Papa ezali mpona nini nini tracteur pona projet tolo la tobokola ponzala la tobokola yeta papa eza boni tracteur moko papa loko bakisa lisusu ingeta papa oyo nyonso osaka biso pa tosomba tracteur bokotisa tracteur na camion mpe apakia ye na camion na ye tomonaki foto mais sikoyo kimona meso Bana classe tozonga sima, bana classe tozonga sima, tozonga pena sima. Espace eza na sima kuna. Kamba oye Maroko Papa Mbumba camion sterne ya sika ekota 00 yewa nazoya fongola nzela tracteur pusa muke panzuzi tija chacun ya 20 ml batato ye yango wana batata oyo l'eau c'est la vie maï ndebo moi l'eau c'est la vie métrage 00 aye mabe apaki banane bakolonga apaki batata baye babe batata baye mabe batata banane bakolonga
bakolonga batata apaki aye mabe apaki bakolonga apaki voilà eseka baye mabe eseka baye mabe eseka banani bakolonga eseka baye mabe eseka baye mabe banani bakolonga eseka. Voilà, tozelaki yango ntango molai tomonaki yango kaka na banderole ndenge ye moko tata molimo mosante alobi lelo eza bongo nde kimona meso matricule 00 l'eau c'est la vie camino citerne 200 millilitres 200 millilitres 20 000 millilitres 20 millilitres citerne il y a 20 millilitres qu'il faut 200 tonneaux. Allez ma vie. Eseka baye ma vie. Eseka. Makazi. Eseka. Ayena tolo na toboko la traque. Ah, bolesi ngamba. Voilà, tolanda. Kanda mia kamino style. Tosalela misu na matoi. Mama bolobi nini? Est-ce que bino ba mama bokobeta batata? Toujours mais tozongiseli bango mokumba to mi mokumba tango ebele papa. Force comme le batata ma maman motikali sime. Bon maman likofi ezongi nsima otala dati na bango mpo basote bien bazongi na nsima ezali moyo te sikioyo batata balobi nini na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu tata molimo mosantu papa simoki maojangani biso batata nde ekelamu ya yambo awa eso limbisi biso ozongisi biso motema na yo papa otelemi libela batata oye baresponsable oye tokozonga nsima tokokanga misu papa totelemi libela tozongeli charge na biso pamba te biso nde bakolo ndako biso nde baresponsable bamama basungi biso ntango molai bandeko ya mesika otango na biso sali nini ekoki papa ndenge toke boye papa vraiment tokendenga libela tozonga so nsima te benga biso papa senga biso nyonso kosenga biso kutu ya boye papa toyebi ete likambo ya bâtiment administratif ezali
bateau pe ezali. Donc nde osali boye papa na bateau na bâtiment nyonso nzela batata oye. Papa biso to asima na yo nyonso koloba na biso to somba papa tokosomba. Bon ba mama oyo bayo kosala nini? Ba mama ye! Ba mama ye! Papa Diangenda loba likambo moko. Ba mama na ye bakotonga mbo? Ba mama bakobanga? Papa ba mama tozala na biso force tranquille. Toyebi ete mama ndazalaka na motivation, sensibilisation, pe détermination. Voilà. Maman soki akoti likambo chèque ezalaka susu te papa. Voilà. Nena ko répondre. Papa biso département de l'éducation papa tolobi tracteur. Bolamu na biso. Tangu yo salaki biso na image pe ressemblance na bino, olobaki na biso mabele. Bokonzi na biso kimvwama na biso ezana mabele. Mabele biloko akolia tokozwa kuna. Tango oza kokende batunaki yo awa yo ozokende kimbango ozobenga na biso bamindele ozana mbongo pe batu oyo nyonso kolesa opesaki bango eyanu moko penza ya bunzambe na yo ya likolo ozwaki nzete ya linyoko olakisaki bamindele olobi omoni nzete oyo na se eza badi awa na likolo eza nde ntaba oyo batu bakobanda kolia yango wana pondu nde bilei na biso linyoko eutaka na mabele pondu eboti likolo. Donc tracteur ekolesa mokili mobimba papa bakoyawa na nkamba esika mosusu bakokimeleza te pamba te nkamba nde yende mutu aza na pouvoir akolesa lelo mokili mobimba basi basuki pamba te génération ya kala papa oyo civilisation bamindele bamemelaki biso bakotisi kindoki bakotisi mazi bakotisi kisi budiabulu ekoti alo sikoyo bazwi mulimu ya mutu ekomi eloko ya pamba soki mutu atie mulimu ya mutu te misala ekotambula te babebisi yango wana papa civilisation wana onyati yango okundi yango libela batu bazoyeba te baza na pongi omemeli biso nouvelle civilisation spirituelle ya tata molimo musantu Simo Kimbangu Kiangani bolingo mibeko misala tolona tobokola tolesa mokilimo mobimba yango wana tracteur papa topesi poete esala musala elesa mokilimo mobimba basuki na bango bakoyala maseya makolo na yo nzambe musu azate biso nyonso na seya makolo nzambe pungu tracteur moye nango kaka ya pamba eloko ezate. Papa, baccessoire ezoya tozoya lango papa. Panini wewe. Baccessoire bakongo ya labour kongo esona Charolina ho. Yoso ezokoya. Ezoya papa. Ekumbela. Ekumbela te papa. Accessoire ekumbela. To beta ngodada papa. Te ko zo accessoire. Oyo kibango papa. Po ndenge toyebeli ndenge biso tosalaka mosala. Na toyokani ingeta papa. Eseka oye. Mwana liboso oye. Mwana liboso azaka pembeni ya nani? Ya tata. Biso tozali sima ya papa molimo mo? Allez de la ville, batoshi yo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu tokosenga libondeli epai ya papa kasi tobosana te tangu nyonso soki tosilisi libondeli baprotokole bazangaka te kotiela biso sani oyo totiaka déjeuner ya nzambe na biso toyokani sede tosindika bana bako musambo tobondela
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela pe na moi kolo ya lelo kolo ya noel oyo tozali kokumisa nzambe na biso bipai nyonso tozali tozo kosepela botama kati na biso pamba te pasi eliki mingi surtout kuna na est bamaladi ya ndenge na ndenge tozokufa na makambo na ndenge na ndenge bapoison bamachete baenlèvement makambo ya ndenge na ndenge ya pasi toza nango yo moto kosilisa yango botama kati na biso toyoka ete makambo nyonso esili mokili mobimba tokozongisa merci awa tozosengela makambo yango eza na nkamba boka baponaki po ete boyoko botama awa biso mpe tozosenga mpo ete botama kati na mitima na biso tozala malamu na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Lwendaka mote kuna na kati ya ndako ya nzambe bakorali nyonso tokoyemba mbala moko bakorali nyonso ekoyemba mbala moko mpe moteyi akobanda kotanga mibeko au lieu de psaume moteyi akobanda kotanga mibeko ezala na Deutéronome ezala na Exode nsima nango akoleka na 12 préceptes mwa courte prédication ya 15 minutes courte prédication ya 15 minutes mais tolobi bien akobanda kotanga mibeko psaume te kasi mibeko basani ezali eza liboso basani ezali kotambola nyonso ezali na yango tia na sani ezala 2000 francs 1000 francs 5000 francs 20 000 francs 10 dollars 50 dollars 100 dollars tia na sani Ah, l'opération déjeuner à papa, déjeuner, ça n'est pas.
joyeux Noël na bayiki bangiso nyonso oyo bozali kolanda biso ongonga ya mokolo mwa lelo lundi 25 mai 2026 solo ezalaki bongo département ya presse et information tobangisa oyo esungaki bino mpona kotinalisa bino en direct milulu na le 25 mai awa na mpopankanga eselemi ya sika. Alors il faut donc souligner que c'était là la marche joyeuse organisée c'est la première journée de cette festivité, mais il faut donc retenir qu'après cette marche joyeuse, en plus on a kolanda materia epuis tokoyeba bongo kolanda baprograme mosusu oyo ekopesamela biso mokolo na lelo tobandeli lisusu ezali mbotama ya mwana na nzambe mwana mibale ya papa Simon Kimbangu mpe mama Mwilokiawaka titani ye papa dialunganaki ya Maïsalomo tolandi mateya kitoko de la part ya chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangis sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azalaki bongo accompagné na mopesi toliwa ye papa André Mbetsa Kiangani oyo basili kolendisa biso vraiment tolanda vraiment na mozindo makamwisi oyo kolo yesu asila bongo kosala na boyei na ye ya mibale milulu mizali continuer. Merci à la grande équipe technique, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve juste dans quelques poussières de minutes. Sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Nesengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazaki koloba même elobama na 21 ezali mpa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presqu'île Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.